C'est choquant. C'est choquant, Yves. Tant que tu as le nombre de Tozalaki, Nandenge, Tozokende, donc c'est un choc. Et tout ça, hier, son abino que na lalité parfois qu'on dit maté. Que na lalité, quand sa maman linga, quand ça y est, et donc ça n'a pas or. Deux mamans ou tout cas na bango na Kinshasa bazaka bango malé. Maman linga azaro baté lelo a salanti album moké. Et d'ailleurs tant on a une nouvelle wana na bengi bana pour que ayiba sango wana te. Ba pesa été ya za mutu ya moto. Alors ce qui a joué susuna itana ipa za zo bakisi et ko ya pesa retour ya mabe. C'est une maladie et yaki. Oyo itungisa ke na tamoko boye le kwa liboso aki na problème ya pancréas. Pancréas, donc aki na intestin aussi ezala ki na boule mo za vimba mbuma mo za intestin aussi, c'est ce qu'elle avait. Maintenant effort oya yemoko asalaki effort na continent yemoko nan tolanda ba TikTok. TikTok, nous sommes pas problème, hein, TikTok. Bastiso bapesa bato oh chali tungu nandembi sangisa tungu nandembi bakisana ni muto amuselekete cha citron balula pa mais bonyoso wana yepa mekaki pe ba opération na susu ndenga zo la santé mekaki na yango mais ça n'a pas marché et ça là qui retour mais comment qu'on peut ça diarrhée. Ils ont fait ça diarrhée, diarrhée. Comment que le rognon soit au lia, il faut ébima. Le rognon soit au lia, ébima. Tout le monde a dit que tout ça la démarche et pas Anani, et pas ya maman Denise Oyandimaki Asungabiso, Denise Béton. Donc maman Andimaki Yango. La première dame, Andimaki charge wana a juillet ti a commis Maroc. Motuya, yaki motuya pana. Motuya mbongo ebele par mois motuya. Sungiti na suka. Mama bato sungiti na suka, tina suka. Résultat yaki pe que mama boli a commis bien. Mama boli a commis pe koroba pe bien pe azo sur la pe bien, a commis bien. Soudain on nous apprend que acheter. Tant qu'on acheter, les azomi l'hôpital, c'est par là. Maintenant, nous avons suite que pardon gouvernement, vraiment beaucoup de gens beauté, maman bomengo pa ya, et sengo pa ya tolela maman, biya les retours kaka. Vraiment, les autres ça n'a pas si ma casse, tous ça quand on a l'ombe. Abisso de toler la mer, n'existe ça quand on a l'ombe sili. Ça passe ma casse, pardon gouvernement, vraiment beaucoup de gens beauté. Livoire. C'est Dieu qui décide de la vie et c'est Dieu qui décide de la mort. Maman, Evangélie, c'était une femme très forte, une femme douce. Elle a qualité surtout alors pour moi, Azalaki modèle nangai, Azalaki idéal nangai. C'était parce que déjà le fait que Azalaki beaucoup la vie fait beaucoup de choses. Azalaki papa et maman. Lelo, c'est clair pour moi. Mama, if love is crazy, love is funny. Nautaki kosala annonce que na kozana Paris pour la délivrance ya bateau en privé. Nazala qui peut na France. Bateau ya ndenge na ndenge bayaki. Bateau ya autiste babiki. Bateau ya ba blocage babiki. Bateau ya ba maladie babiki. Bino moko botala ba témoignage.
na mona ki kaka na noce nega lobaki ke na kozala na Paris donc l'air na moni yango pona kende na ba église mkonyo surtout l'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ite ezalaki ya privé na yebo e bayambi biso to vandi ale moko akota nga ngonga na nga koki na koti pe oyaki ndeni tango ati liboso bana tambola bien te na yaki na begi ndenge na lobaki pe na tambola ngo ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans. Mais si on a zo bima sa begi na wutu tu toilette na ke na begi te pona ndaku na nga moko na simba ba kiti pona kende na toilette ba problème donc banana ya poto na zalaka na ne sengote na sepelaka te libale lengi te après ba délivrance libale komi bien komi na sengo na komi tu le sengo même ben na moko tu na yinaki ye donc siko vraiment olingi makasi na lingi makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso ko ina mai ti siko na banda ko boite mais banana ye awa lelo donc na za ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na bien on fait maintenant kangia l'église mususu kei pour kutana même na pasteur on mona ke bazo kambika yo okotate donc na bayela na ngai donc ya lelo na ye donc pas Moïse na mona aka na télé ba publicité donc to ça na ebo fara donc asali makambi nene pona ngai gloire à Dieu ngai na yaki et pas ya papa Moïse pour un problème à misu ndenge comme vraiment aveugle surtout côté à gauche na zai comme on a presque pas même lunette dans la degré makasi na sima na délivrance na moni misu très bien même sans lunettes nazo mona liso ya gauche ndenge ke kufa na mona parfaitement nzamba papa Moïse azwa lukumu vraiment azana nzambo ya solo kolo yeso pambola ili sabaksa susunguya ibele na kati na ebo hésiter azaya nzambi amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire, par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait, ce qui se passe réellement. Et là, avec vous, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici, et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate na ba délivrance utai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto koleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba komo na bino pour batia bino na liste ya délivrance contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Très chers internautes, nous avons perdu une grande star donc, de mon pays, la star Mama Bolingo, Mama Odia, ou Azaki Moko Katinebiso et Sala Moussala à théâtre depuis Groupe Salongo et Banda jusqu'à présent, Aza toujours Kaka na Katia Groupe Salongo à Biso. En tout cas, toujours les ensemble na famille Odia Mobimba, donc on a Nadine, Azali Moko. Ya ba journaliste na kati RTNC azolela maman abotiye maman na biso bolingo. Alors tozana essayé masasi awa oyo azali pe moko ya ba ebasali musala ya théâtre kimia na Congo na mboka mobimba bato bayeba ki groupe Salongo ba otanga ba kombo ba yeba ke ya sele masasi pe azali parmi bato yo basali belé na théâtre congolais. Alors, mort ya maman, tout solo lango awa lote ba fête nini et c'est que maman tika biso combien de temps oyo a passé nango na mboka Maroc et pas va partir biso. Alors topé si ya selembote et puis mes condoléances parce que bon si wazali bongo gal na yo à chaque fois na ba témoignage na yo au témoignage ka bolingo zaki nango na maman bolingo maman bonheur ba maman na biso ba pembele ba maman Mabele, Bakombo, on a ni surtout wana. En tout cas vraiment, au témoignage pour na bango, na évité les lots maman bolia tikibiso. Nouvelle one comme le wapi parce que tu vois qui maman comme bien souvent son a tout nu et ça non. Ce que ça va très bien tout la zouave les ça. Et c'est passé ndenge ni solom. Na kobandana no kolwana nzambe merci. La Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Ça c'est vrai. Kola la kolamuka eza habitude te Eve. Eza na ndeko uti kola la dernièrement alali ala mugite. Mara moko akufi. Continuer pe liwana ye. Donc biso so to lamuki boye to sali effort moko te ou to sali lo moko te grave eza ke biso ne ndame fala banga biso so ke ndenge non eza ka ngolu ne kaka.
Maman Boli, Sangone Ezwa Kinga hier, dans un hôpital, vers Palais du Peuple. Mais, bazo tout dans le téléphone, n'a pas répondre à l'autre, n'a pas moi été dans le transport. N'a comme un hôpital au moins 4 à 5 personnes va bien déjà dans l'anzela. Voilà, n'a pas zela, il y a qui n'a pas vérification il y a solo. Donc on va témoigner du cambo, c'est mieux aux alana. Et donc moi élément moko il y a source, bien sûr. Donc je ne peux pas répondre quand bongo oui. Alors naiko benga Nadine, moi na mabolingo, wana na kitambo, tout ça na RTNC. Na yoki matanga. Dolé na yoki matanga. Donc on pouvait plus continuer sous. Alors naiko benga Mama Bomengo. Na bengi Mama Bomengo na poto. Na téléphone matanga. Ah. Parce que yé pas tié matanga le sous azolela. Donc téléphone ba fongoli mais to répondre à zolela. OK. Je le sais. OK. Je veux pas continuer. Nego benga esengo. Parce que eza chaîne. Faut benga awa ozala sur. Na bengi esengo oui ngape na une nouvelle mais ateli pati pena na carte to komi ko sur la biso 3. On doit confirmer que Mama Bolingo a confié. Donc on sala auto sala shit il y a pas longtemps, il y a une semaine à sala shit mais au déjà moi bien à sala shit à confié. Donc on fait à 14h, on a une nouvelle vers 16h. OK. C'est choquant. C'est choquant, Yves. Tant aux autres, le nombre de Tozalaki, Nandenge, Tozokende, Yotoibi, Kebisono, Stona, Moulongwango. Mais qui va accepter, Nana, Osepelake, et comme un tour, Nangana Kende, qui va accepter? C'est pourquoi je dis que tout ce que tu as fait, bon, il faut te merci parce qu'il y a permettre Tozala. Il y a permettre Tolamuka, Tosala, c'est Dieu qui permet Jésus-Christ Nazareth. Donc c'est un choc et tout ce que makasi hier son abino que na lalité parfois qu'on dit maté que na lalité ko kansa mama linga ko kansa ye et zo pesa nga passe or deux mamans ou tout kali na bango na Kinshasa bazaka bango malé mama linga azaro baté lelo abalo salanti alwa mo muke et d'ailleurs tant on a une nouvelle wana na bengi bana pour que ayiba sango wana te ba pesa ete ya za mtu ya moto alors soki ya zongo susuna itana ipa za zo bakisi et ko ya kopesa retour ya mabe c'est que ba meka kopesa information te donc voilà. Mais sikoyo en fait eza nini ba maman mi bali botiki na bana Kinshasa subitement maladie ngoye mbala moko zuzu bango boy et puis ba maladie moko yo ils appellent à passer ma casse en fait c'est ça nini mais il veut to soko lali o lamuki mukoro ne koti na nzoto OK lobitango lala soso o lamuki mukole koti soso ko kota omoni l'air to bandi au sala théâtre on était ba petit pamba tu es comme ba petit ba mo jeune frère donc balongoli qui petit wana longwe ti comme jeune papa papa et kasi tokete ba arc-en-ciel déjà moni display bandiko ko moi ba forme mususu ncheve kei voilà bien ko kanyango na ndenge tuke bon na kangango na nyata yombo na sala o tout mais ke kaka tango kei cela veut dire que Nzambe nde a permettre que moto ce qui a botami il faut akende ti akweya na suka donc voilà ba mère ba kufi comme ba père ba vieux kodi ba chaba ba kufi c'est le temps de Dieu c'est Dieu qui permet que mon total temps naye koki akende pas si ezakaka que kokenda mutandima kango azate to muto a permettre kango azate que oui maman okoli kende na yo on t'a permettre ate pasinde yango wana c'est une maladie yaki oyo itungisa ke na tamoko boye mais akokaki kolongolango ye moko te fa ko recourir ko kota gauche droite ko lukandenge nini maladie wana ko longwa
na eloko ya liboso aki na problème ya pancréas. Ok. Pancréas, donc aki na intestin aussi. Ezalaki na boule moko ezao vimba, mbuma moko ezao sa intestin aussi, c'est ce qu'elle avait. Maintenant, effort oyo ya ye moko asalaki effort na compte na ye moko nanu. Tolanda ba TikTok. Ba TikTok mususu wana ezosalisa ba problème ba TikTok. Ba stiso ba pesa ba to o chali tungu na ndembi sangisa bo. Tungu na ndembi bakisa nani muto amuselekete cha citron balula pa mais bon nyonso wana ye pe amekaki pe ba opération na lisusu ndenga zo la santé amekaki na yango. Mais ça n'a pas marché. Et ça là qui retour mais comment qu'on peut ça diarrhée. Ils ont fait ça diarrhée, diarrhée, comment que le rognon soit relié, il faut ébima, le rognon soit relié ébima. Tout le monde a que tout ça la démarche et pas Nani et pas ya maman Denise Oyandima qui a son gabiso Denise Béton. Donc maman Andima qui yango. Pour les abamères, nous avons dit que mes bozongi boy a changé ne peut pas le grandeur a dit qu'on a changé pas la première dame que nous saluons maman Denise vraiment toujours saluer vraiment en passant merci ce que vous merci à mon papia kango na la sakombi maman belozo ata 80 sakombi de ya merci beto pesi merci vraiment la première dame andima qui charge wana azuye ti a commis Maroc. Moutouya, Moutouya, bon, belé par mois, Moutouya. Mais pourquoi préférer qui Maroc? Parce que bah félicite, bah un des alliés, bah beaucoup plutôt au migi bah congolais bah linga moi, qui indépend bah soins médicaux. Maroc c'est comme si on avait bah congolais était, bah congolais c'est bah quelque bah couvra. N'habiter soit Maroc et par rapport à choix naie bon moi naza kuna na Maroc bon préférer ki azala pembeni na mwana en cas de famille azala wana bon en Afrique du Sud va proposer qui aussi mais en Afrique du Sud azana mututé OK on a préféré kota Maroc pour et pas ibike ba mindele moni ibike mundele et cheke uzala te mais or que cheke pesa mina mundele voilà bien que famille za kuna voilà c'est nda tomber na Maroc. Ok, maman Denise Asungi. Maman Asungi. Qui est Maroc. Asunga qui peut na Asungi ti na suka. Maman bato Asungi ti na suka. Résultat il y a qui peut que maman Boli a commis bien. Maman Boli a commis pe koroba pe bien pe azo solo la pe bien a commis qui bien. Ok. Soudain on nous apprend que acheter. Ok. Histoire acheter on ça mineni. Est-ce que non. Moi je parle ce que je sais. On a improvisé selon pour que les artistes n'improvisent. Non. En tout cas, on a quelqu'un qui a acheté qui. Tant qu'on a acheté, les azomi l'hôpital, c'est par là. Maintenant, on a tout de suite que ben, tout ce temps-là, tout le bataille à l'hôpital, néanmoins, ce que ça les sommations, disons comme disent les Quinois, que ça la calcul, il y a tant d'oignons sur. Il y a vendu na Maroc et rose a vu ça bah moi boni to pe mbula déjà coquille ah oui ta to toujours kende mbula toujours kende mbula je crois asali ba moi belé donc ben mignon sona première dame zalaki nango kaka zalaki alemba quitter chaque fois je salue encore mon ami Lombe qui vraiment c'est un homme dur, un homme fort, un artiste fort qui a bunda pour bande pour un artiste vraiment chaque fois téléphone il y a qui tikuna chaque fois téléphone il a qui tikuna moi renfort et pesami donc mais Nzambende a décidé. Ah voilà ça c'est bien. Alors papa Sélé et lelo ils ont la bandeko ba yeba maman Boli atiki bana combien aussi zong sabi sur la histoire il y a un groupe salongo banani bayaki liboso banani oyo
baki pe Simael Sele Masasi na histoire banani pe batiki biso et puis bozaki au nombre de combien bakei combien batikali eza soki na pesi nombre exact eza pasi mingi ou sona bandi ko compter bato bakufi na salongo c'est plus de 20 personnes bakufa na salongo donc nakoki ko bandana no d'abord ko tanga ke na groupe salon takufa de société mama Kingo Mwambe na kanisi peut-être oyebite Kingo Mwambe na yoka ko kaka kombo Kingo Mwambe akufa to ana monoko akufi to ana mopepe akufi et bale mondial akufi to ana bébé akufa bébé asalaka publicité ya Alaska na mini orange bébé akufa to ana vie mabaku tuna inga tuana shaba nyoka mufuru mungutu tuana zeke mama edenda pa akufa elaka akufa baza tellement belle directeur titengi sana ye moko kolo groupe akufa machine giunga akufa Diambi Michel akufa Masevani Seva qui fait assistant titengi sana aussi akufa donc Dudunga Fura akufa Papa Kwedi akufa Kokodioko akufa nani Mindondo akufa Mama Monzele akufa tozana bazali ebele tellement bazali ebele vie mabaku natanga ki n'était pas donc vient la biso moi dans la poto yo papa baza ebele tellement alors o bakota ki na simananga no ba elomba kota ki simananga mola ya kota ki simananga kidianfuka pa kufa pe kidianfuka sanza pa kufa papa sanza ola Sonjo zaina binote papa Sonjo azali ngala tanga kombo ya vio nani omswatika biso ça va passer Tsengo akina radio na ba kokodia nzombo na kimbantseke ba akina radio OK na blenzoi voilà alors Mindondo akutanga Lipati akutanga Esengo akutanga Molai donc bato ba na simananga yi Karine Pala to ba na simananga yi yona président Lombe kana ki avant donc Lombe pas kutanga Lombe akutanga na sala yo kuta mama bolingo bazali ngana kuti ba mama Bomengo Mabele bazali donc babolingo bazali babolingo badoyen avec quoi dit tout badoyen donc kutaki bango voilà donc la jeunesse to la jeunesse c'est simanangai la jeunesse pense y simanangai alors pasi oyo ko izo sala biso to kabula kandenge moko te omoni tozana makambo to kutani nango na l'air bandeko bakufi to l'air bandeko bakufaka tozaka na famille et bandeliti tozo ke démarche na famille mais l'air oyo ya bokabwani na suka to kabwana ka ke de poisson kendaka mabe makasi tozana bandeko na biso o bazali à l'étranger to bana o bana Kinshasa bazana pasi moke po baroya sur place mo baza à l'étranger bazana pasi double po à perdre nanu moto et aza sur place te a futa lisusu alors peut-être nako senga nanu na compréhension na bato oyo baza à l'étranger comment na ko okoki kotinda aide na yo aide ekoki kokoma awa na Kinshasa eye na kati ya famille aide koki koya na famille aide koya na masanga cela veut dire c'est le groupe salongo ndazu matanga donc soko tindi lelo 10 francs na yo na compte ya groupe salongo et koma na groupe salongo parce que toza na difficulté mingi ke soki bato bakei enterrement bake inaperçu bato babungi mais bato ko kende enterrement za bato batika la ka ke ba kalinga mo o basala mo to yamba bato batika la ka mo ji ben de consolation et ça les maka mais au moins parfois to panzani za lokola ya Mindondo
kokende cimetière na inde moto na ndako na ye. Kasi désarroi on est pas na bino moko baptiste moi contribution de comment ya diaspora tindi okuna lia ndenge na okuna yo komi famille ba yo yeba makambo na famille pe ba lie yo pe ba lie ba désarroi ne utaka pa na bino moko baptiste. Oui. Et bien ba comme ça mbo matanga te. So que grand frère no il va tindi lo la reza ya yo. Mais so grand frère no atindi pa nanga et comme eza yanga. Ya groupe na association de tout ça. Mais ya yo eza ya yo. Yo eza na tout ça tindaka. Par exemple, le Macron de Vivien dans la Colombo, Massa c'est Simba sans oyo pour un déplacement. Allo. Wana spesinga. Les autres kanga, Massa c'est 100. Kimpaka la Miriel, 100. Et ça 50. Déjà pour na Massa c'est soit aujourd'hui makambuta la tala. Wana ezali pe, oye yaka na pembeniza. Mais o batinda ka enveloppe pe ya matanga ezali. C'est pourquoi dans une ngaka koloba que ezali na point focal où ezali kaka ke matanga ezali ya mabolingo eza pa mwana na ye. OK. Ezali pa mwana na ye na kitambo na are mabaya non loin ya maya koma kelele wana opusani kana are mabaya 3e avenue Loadi 47. Voilà. Loadi 47 d'ailleurs place à matanga tombo sanate. Et puis le principal donc are mabaya kitambo loi di 47 donc maya kalamo yaka pembeni loi di 47 donc mutako kende wana azui enveloppe na ya luki wapi mwana maboli soko komi kwa mwana daye bakokana ka mwana ye Nadine yeyo bon mo enveloppe na ba pesier esili mon soza libanda là sikoyo aza non soza libanda mboka okoki kozwa téléphone na ye to okoki ko ba masasi bo passer na téléphone na ye mais ezana mosusu ba kotinda lobi na compte ya groupe Salongo. Masasi to yamba oyo bo yamba oyo bo sala ça aussi parce que tout ça ba remerciement mais si moni moto sala remerciement c'est que les na mondeko mais so qui remerciement zo sala ma ouverte ma boye za mbongo ye na voix normal ouais to aussi to yeba biloko na nani bon azar sur cette boîte to tikaka tanga kombote ponde balela parce que za mususu oyo basombe la biloko za ça il que za yenda ya pour notre pourcentage tout ce babilo quoi mais ça c'est les groupes Salongo ça vraiment on doit faire attention c'est les groupes Salongo où ils allaient yé na libanda te le groupe Salongo ils allaient wa kufi aza artiste monene ça na RTNC numéro matriculé ça donc elo ya kolela ya yé to luka ba cop wana exacte pas gare à vous bien tout ça ba démarche pamba il faut faire attention wala mbokela to nini c'est le na la gare nabi bakeba na keba ndi bayaka pona ba démarche ba pourcentage pas ba ça attention parce que biloko na uzala un peu sévère cette fois-ci to ça la blague te na poto wana oyebi nanga tuna question mo mena tikili o tikala oyebi tango ndeko akufaka famille bazolela ezali bato bangindaka makasi. OK yoyebi yango. Et puis la commission salemaka bani mama belé. C'est que commission zo salama par rapport à quoi famille quoi ko faire mutu bango de ba kofi biso to assister si ba commission na ba biza rappeler moi lisungi ani na sens que bazo aider bino na facilité bozwa eloko na mo facilité c'est comme un droit à 30%. Ah oui, comment on a un pourcentage mais au moins place wana de makambo yake de bien te hein bon donc le col essaye ba na net ngana ibi na ngana libanda na ibi que cette fois-ci ne to landa to tala nani wasa ba kopo na ami kimila ka parce que ça ndenga ya kaka ndenga oya et vous allez mabe mingi parce que cette fois-ci to ça ba bêtise wana te donc dozo ba boye le kola cordon to le kola mokambi ya groupe Salon nga naza mokambi ya Salon jusqu'à présent bon Salon to tikali combien to tikali mingi te toi qui 9 to tikali 8 mama dingaza malade toza muke makasi ototikali toza muke makasi je peux dire que motonyo so alinya mema aide na ye okena kitambo 47 na Loadi na commune ya Kitambo juste maya makelele kaka 3e avenue so na Rema Baya 3e avenue des places tozala na partir lobby mardi na poko biso no sto vanda wana. OK. Tonga to tia bangai ba tiango na
na place Maman Boli azali kovanda na Ozone. Ozone. DGC kuna. Na DGC kuna eza musika pona bato. Faute ba moyen de transport na embouteillage yo. Surtout na ba dévonde compliqué. Tolingi tole la mer na façon ya bien. Tole la mer na façon ya bien. Asali trop na mboka oyo moto na moto même moi participation pour ça la moi bien. Attends moni moyen koma kuni ate masasi simba boye uzala pe kaka bien pona tosunga. Eza na groupe Salongo, eza na famille artistique ba Olanda groupe Salongo. To vanda wapi. To sala nini. Alors groupe wana tango goya. Ba hôtel le groupe Salongo. Mais si le groupe Salongo fasse quelque chose. Mais si le groupe Salongo ya ba mauna moyen nini? Pas le kusenga ba aide bandeko kako ba na libanda nde ba kosunga oyo tokoki ko sala moi quelque chose. Côté wana il est qui alors point mosusunga na koki ko beta c'était na RDC. C'est batamité mama ba ko la te vraiment basunga. Mama Bomengo ayana mama bele vraiment kolela. Mama Bolingo na Kishasa vraiment. Billet kaka aller-retour pamba place à la te kolia te. Mais aller-retour kaka. Mutomala mo ko mona na te Yves. Bon bali pati ba esengo batikala ba mola yi batikala. Kasi soki na tangi de yo po bakisi 3 4 ainsi de suite. Mais premier ali nani akosunga ata mutu moko asunga ata moko. Et ça la bien. Mais est-ce que maman Denise pas ozonga sous on a ta ko revenir on a te bien ka kokunda parce que ça bon de quoi ça déjà na carte pour la santé et ebani qui a rekunda maka pas ya mokonza mboka et pas ya maman na biso Denise ben arrive pour ça la geste Nathalie pe na ngam na bon ba maman na mi balé beaucoup moko na sunga ba beaucoup zaka moko ya izala beaucoup moko kaka bongo gouvernement ye moko gouvernement pe elite gouvernement pelé bien que na 50 ans gouvernement ça ine pelo takipe kututé mais na 50 ans gouvernement qui pété mais kasi gouvernement tchata le beaucoup batu on a baya tolela ta Maman Boli ensemble s'il vous plaît tout le monde pardon kasi parce que na monique tout le monde ni ya loma mais pardon gouvernement vraiment beaucoup chama bokote Maman Bomengo pa ya di esengo pa ya tolela mama biya le retour kaka vraiment les autres salanga passe ma casse tout ça quand on a l'ombe biso de tour la mer na kisa quand on a l'ombe sili ça passe ma casse nabi maman tiki bana combien Maman Boli je crois 5 ou 6 enfants. OK. 5 à 6 enfants. Voilà, ça c'est bien. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Voilà, maintenant
Ok, nous avons un souvenir. Il y a Maman Boli, Ndeng Bozalaka nae, Ndeng Obetaka ya Maman Bomengo, Ndeng Obetaka ya Maman Mabele, Betelepson ya Maman Boli, Opo Bozalaki na la RTNC, ce que besoin na ba souvenir. Koko Zala nini, il y a Makasi et surtout aussi film oyo, il y a groupe Salon. Oui, ça là bien au CP là non. Je suis vraiment devant une comédienne. Il y a mon n'importe quoi. En tout cas, pas souvenir des belé, souvenir des belé. Dans la petit moko boy petit pamba aye pas ba grand. Ngana petit pamba aye pas ba grand. Na ko vivre na ngai na ba sœur na nga na ba sœur tout. Ba nyonso sœur na nga mo pepe monoko mabele bomengo mama maboli wana linga mamonzele donc on devant bangonga na ki petit moko petit chéri. OK. Moni donc nazalaki l'air ba yambinga na salongo na rien petit mo pamba na rien mais balaki sokiniti motoko tinda aki no sala biloko commande na restaurant zanga. OK. Donc bango tout mutoko ke zanga. Pardon. Pardon. Donc, moi, bitinde moi, bitinde c'est autre chose, mais il y a des qui n'ont pas moi, n'a pas souka zakinga. Donc, c'est les yaka. Zuelanga, zuelanga, pe zuelanga. Donc, il y a okende, moi, na bitinde zakana elikiate. Ah, olia to olia. Elikiate a la confiance. Mais ngana agine elikia po na olia. OK. Ngande batindinga wana. Oh, somba boudin il y a 2000. Ou bien soma ya 500. Na hivi na droit na boudin wana. Basa la omelette, basa la 4 na ana kati. Na olia wana ko donc ti sera zoya azocha omelette mungu eleki ngabi sia eske ngatelinga. Ta mungu eleki ngatelinga te. Donc tia ko sala wana muna suka na ngoka sele zoya yo yangoyo ya che ya ai leki beli na kokate. Mukolumsu na ko ba voilà so ba tinde bongo bano kende te uzaka pembeni wana. Toi, on a fait la répétition. Toi, on a fait la répétition. Aujourd'hui, on a un étage dans l'école. On a un restaurant, il y a maman défunte, Lengo, le Titingisana. Ok. Maman, Marité. Moi, c'est Titingisana qui est dans le restaurant. On a un l'école, on a salé, parce qu'on a vu, on a une salle, il y a répétition. Donc, quand l'opération de Salamaga, il y a salé, il y a salé, et nazonga na vie bale mondial kutu mukolo mususu atindanga na kelisa sa 3 maki na cette 3 maki basangi sianguna ba saucisse moto za obenga borax. OK. Ça borax basangi na borax za ila ko bif borax ngabe na odia morceau yo donc na yana ngona lipa bien mateke oyebi na vitalom nene oyebi na kitana ngona koma na chewana via vanditi azotala odera make zuye via munyamfo ngap nzambe na bayi atika na sala boni vie atali api opepe nazoka oder bien te na biloko isubai na maki ngap nzambe na ngai ya na kaka leki lia si atapata na binda sani doucement lipa doucement na simba na ebisio vitalona na obeta ngo rapide pour mbiso ya petit tikilanga na bona ngambadi na kanga na kitisa na katika di mise taling ba yo na simba maki wana na tafuna propre na kan fa chéri na bango. OK. Enfin, c'est rien à bango. Quand je parle de ballet mondial, n'a pas levé de Dunga Furan Tangi, donc, n'a qui vraiment fait chéri na bango. Alors, ba merde, bazala ko gatenga parce que bango bazaki na problème makasi na ngai. OK. Problème. Na sali faut pas na ke santé. OK. Na santé. Aïe. Na ina na groupe na santé. Yo. Nana zoba yo mwana nana tindio nana ba finga nga bango tu narba pilote
Donc, au Senté, il y a un groupe de Libanais. Non, na Senté, moi, c'était na Senté. Mais il y a Sango, na Pierre Sango. Après, moi, c'est fois, il y a un conseil. Vie mondial. Vie balai mondial. Alors, ben, les. Moi, on a un moine na yo. Kubwaka yete, kusala moi si kanaite. Ce qui a zoli bien été. Akubota moi na machombe, akubota. Donc, via zo bisanga me manga na mouvement mobuti. Et on a ngena wanga na ngame. Nazongi via le bien. Il faut pas dire que bana on ne sait jamais. Bana bazaka bénédiction. Donc on se moi na liboso ndingo zuita. Donc vie mondial a été yanga bien. Todo ngwe allez, mabomengwa benga na ndako na kita na victoire. Abani kote yanga tala tala makambo za ndenge nini bafinga kinga koto mais koto ba bonga conseil moko na moko ti likambo evandi ti moi si tanga zo bota vie mondial mutali boso atuninga maternité coûte combien leki atuninga maternité ba futa combien OK mama bele aye alobi moi na yo tai na ezani ni ya mabele pona batongela ye super. OK. Mabo me mabi siko ngana je lokote awla tani sapato beli papa bon ala ta comme ngana yebi lobi yeb sangala ta comme ngana somba oyo andini alors maboli aye na retard. OK. Mama bolingo aye na retard na yeba ke loko wana ailera yoki lobi nango baninga siko ba osala ke ba ala ta ka boya ala ta bo oh c'est le bon compte ngate ma bolingo to c'est le abi c'est le compte ngate siko ngana somba ni ngana opesa ni ma bolingo aluki et là on a opesa pour moi ça nga boti pour pouvoir participer donc aye ko sauter oh ngana futa maternité oh vie mondial habité ya futa maternité dudu nga fura weli abino ngana ozo voiture photo zo abino na hôpital pour no na ndako soirée wana journée wana nga mona occupé na ndako donc ma boli aza luka que faire et loko ni bon so kasingana diembela kota dudu to zo ina hôpital to bimisaye biso nyonso. Donc, il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs de Mususu na kubosana, Mususu banu ya ndambu et pas ezalaki l'air na yo kemera kufi ba souvenir noso eya. Et la pièce on a joué qui na ye il y a une pièce azalaka mwasi ya sonzo. Mais moi ça sonzo mais azu petit chéri Jomas. OK. Ngana ki na jouer na ye comme makam. Nazo gange la ipe pour apesa nga pe mbongo acha lar ya sorti bien na oboya ye ya zo bonde langa na jouer na ye comme petit chéri. Okay. Donc et markanga ko jouer na ye et ça la bien moko. Ça rappelle ma douceur mo boya. Surtout sera kitoko trop ser na moko hein mais nazo so kitoko trop donc ser na ngai donc tant on jouer na ye na beauté ne zo refléter ils ont cartonné ils en a ba effet mingi ba salanga que parfois je ne peux pas tout dire nazo la lanzalate tant na boti TJ na boti flak nazo la lanzalate donaki il suffit que mama bele mtu amona pasi mtu akovana dibaya na Prince Kasavubu mama bomengwaza na Kimpwanza na Kimpwanza 3e parcelle wana do bangunde bamona pasi donaki kaso ba rumbu na kiti wana ser mobulu zo sachet kota na cuisine zo makayabu misato chana ni zo nzombo wana zo moko chawa na cha zo fufu pa na zui na utika te na kedi susu côté na bakisi na bakisi susu donc baser nanga basala ponanga bato nyonso baye sima nanga bakutana na opportunité wana te kanga muto suka na kutana kinango esuka penanga baser nanga mama bele place azali azolandanga
asala pona nga melo na koloba nzamba beniri ya simba ye ma bomengo je peux dire ça nzamba simba ye donc ndenge bazokufa ça me fait mal que basero basimbanga mais na opesa bango nini nzambe kaka simba bango pia bango kimia bisika bazali. À un moment donné, moi, au Kabouanimo, écouté dans le groupe Salongo, il paraît que moi, Bolingo Silagi entre Bino na Bino, et comment il pena que beau panza la pena. En fait, c'est qui nini. Kaka ko longo la Bino na RTN, c'est bien qui nini, c'est que le pena beaucoup comment écarter mutu na ndenge na. Yves, nakanisi soki babengani na mutu oyo aza ko héberger na ndako soki abengani yo nazo exemple typique nazo vanda chez mon ami nazo vanda chez mon ami na Barumbu mais mon ami azalaki ngana sina lali na lali déjà tokomi temps sur 0h1 du matin aya la musinga la muka bimana na libanda na solola na momina ngaoyo na zobima wana touti poto sika na pera tekilingwala bakena masina na yebi barumbute mais nazo na ayo vanda chez motopo nazo ndako ofutela mais azalaki kobimisanga ndenge wana mbala moko te mbala ebele azobimisanga mais nazovanda na nzeta mbila na balabala mais tu peux faire 2 heures du temps dans ça 2 heures du temps 2h30 ou vers 3h na côte na ndako abimi kota moi ça bimi akena donc na 3h moi ça bimi na 3h non mais azaki mominte azaki nani kaka makango wa 0 date 0 de aya pona tamu c'est la peka voisine ya pembeni wana peka avec zinga kaka donc aza osala ngango mais j'acceptais cela malgré moi pour pas nangate donc oye nazongi na fermer parenthèse wana na yesiko RTNC aboyi ko diffuser groupe Salongo c'est la RTNC qui a refusé tout ça ni raison d'agani raison ya pesa ki dakini raison oyo et pesa maka izalaka que première dame a pia biso $60,000 que biso bato RTNC groupe Salongo to kabola mbongo wana sans ba kondi bazwa ba directeur bali apé ndam c'était comme ça mais to salaka film ya Covid que Covid première dame tout ce qu'elle kokuta na nete to solo na ipete rien to Covid tozo mais tozo mbongo on ndenge to mais so du mbongo on faut dans la conscience de dire que tozo kiango tout monde ango pété peut-être première dame a pesa kana $60,000 pour na Salongo mutonga roula yango ou mien nga roula mais on ne sait pas. Au premier dampé à l'oba pété. Banda pété l'oba pété comme premier dampé à réagir pété pour l'oba na pesa kato na pesa kate à réagir té donc mais RTNC a pémeniser biso. Sikoyo to kendole la pa na ntosani. On croise les bras. On les a déclin pour nabino. Mais sikoyo kasi moto na moto na talent à continuer talent na ye na ndenge na ye celui qui n'en a pas a croisé les bras et s'il a changé de domaine. Mais tout le monde est belé baza ko effrété mais yo chance néanmoins vous allez bien ba jeune garçon au baza ba ndekono ba artiste ba jeune fille ba jeune artiste tout le babongo mais yo zo ko vrai mais ba maman to pe ba ndekono musu batikali presque au ba sala pe na groupe Salongo baza pe na groupe Nzoyi pena baza activité mais yo za wana ozo kota secret za nini ko yeba ko solo là ou bien moi bité bino comme disent les Kinois. If eza mama solo kaka solo na comportement soki au moins tana kena Côte d'Ivoire eza na producteur moko utaka Paris alanda kanga na Côte d'Ivoire comment le Jules Kidinda na sala film na Jules Kidinda on na Côte d'Ivoire na quelques Ivoiriens na sala film wana et alors comportement à monaki nazaki na ngona Kinshasa comportement nanga tant on a que Côte d'Ivoire ya longwe Paris à la ninga na Côte d'Ivoire a sali 2 semaines au travailler à Zongi Paris donc comportement
c'est la façon la façon nanga ya kozalela na bato to façon ko solo na bato c'est parfois différent ce qui phénomène oui bien oui bien l'a dit ah c'est que yebi le temps comme l'a dit alors ce qui a moninga place à moninga a changé programme na ye papa ke wapi a tu na père ke wapi do le ba vient na ke botel ba père ke wapi ngana le place na okenda bi ah bien malukoza musika menatika yo atana victoire aux aboy ah non bimi bo RTNC na okoma lonzo na banda na zona na RTNC est-ce que ngamu na ebise ke sala ka bongo soko moninga iza comportement na ndenga monela kango na ndengi yi azuela kanga azwa kanga pe sérieux amona peur azabi yango wana tout ça collaborer bien donc aux mona donc il y a dit façon nanga d'être ndenga mona kango yango amema kanga omoni ko solola bien avec des artistes il faut pas être trop dur et puis quand tu fixes aux senga montant ya il faut payer $1000 tant aux senga $1000 film on va ça la base na $1000 bo yo senga $1000 ba pesa yo c'est que ni bien té moni donc ya ngona ko solola ka ba comprendre et ça na ba tournage msunga na sala ngo gratuit ah bon na sala pe gratuit na sala ti va payer un transport j'ai ici na zonga na ngai ezali ça faut pas être trop dur ça casse parce que c'est la nouvelle génération. Or dans la nouvelle génération ba ipe na mentalité mususu ndenge biso to osala gratuit ndenge to osala ofele pour no sexa kaka bato omona vie mafura na tali ba côté na fula na Sainte Thérèse bazo sexa bato tizando donc ils ont kenango fele tizando et comme ticket ba yeo na sikisi bato amoni afuti ticket bazo osala ngo ofele pona koyebana kaka tout ça là kiango ya koyebana mais maintenant avec la nouvelle génération ils a koyebana te comme mbongo siko il faut salema kasi biso siko photo diembela siko la nouvelle génération na ndenga zo kendele biso peto kenga na ndenge wana et comme ya mbongo donc voici façon nanga ya ozala na baleki nanga ya ngona c'est tout mbalo sombo non ya Frédéric non to betina yebor mo ya aéroport, il y a RVA na Pasteur de la Foi, que je salue en passant, Pasteur de la Foi. Non, impeccable. Mais à 5 ans, tu as infranté. À 5 ans, infranté. Publicité à 5 ans. Publicité, le sombo à 5 ans. Pasteur de la Foi, 5 ans. Ah, bah, tu es lié au tout. Donc, kasi ndenge batinda kinga, luka batunga na pointé, au que zoa bango na zu bango. Ndenge zarake batu baye, bon, viens. Bon, makama ya ndeni ofuta ndeni bon kasi wapi chef ango rien basalité de la fois si ça ke kota na mutu kango oh prisa oh zela papa na zela ngamona il fallait OK asili ça kota na car ndeni yakele zela baluso mona kendi azongo hôpital mais zela nan donc nazoka ilingi moko boy katinanga obenga mutu aya pe asala bongo akumi pe kozonga na ye ya sele to bengani donc mbalo sombo passer de la foi non ça ils osala bien moko boye donc avec la nouvelle génération photo landande bazo kende biso to simba mabango nde ba soutenir biso sikoyo pour que via koyate photo cha beki to cha boye via koyate ba onde ba soutenir voilà ça c'est bien mais tout le monde qui maman Bolia d'ailleurs sur plus na scène et depuis que bakata ki binoma solo wana lobi à Covid de $60,000 maman dans la scène même dans la nouvelle génération na biso azala pénaté et nini non mais caché daki likolo to lemba ki pe na musalango po ebele bana ba bimi mo lelo ba kolima lelo bazoy ba maman bolite que ba maman na basali ebele na traité congolais. Néanmoins, maman Chako, avant de taper dans la nouvelle génération, a d'autres tourner à Zaza dans la jeune. Tu vas boss na bolingo, oyo a sali belé na tête congolais. De on a un que et puis un découragement. Effort oyo to sali ba burkinabé ba jubiso
Ivoirien bazui soki na Brazza bango talaka Kinshasa. Donc bandeko tout en Afrique balandi biso mais fort wana il y a des gens va reconnaître en côté. Et puis RDC on a été toujours des ingrats. Koneta mututi. So kaka nenga sali wana soki atiki empreinte. Bo tali empreinte yo longa kuna sa asili. Mais muto ko betlaki maboko hier. Ko betlaki maboko hier. Siko ye non pamba parce que ba soutenir yete. Mais soki ba soutenir qui est Maman Boli a koufi locataire. Akufika aboy. Nebele aba evre na carrière nebele. Batikali ba locataire, bana maboli batikali ba locataire. De bana vie kwedi ba locataire. Bana shaba ba locataire. Ya kokodio ko ba locataire. Donc au moins c'est-à-dire que nyonso et salemi et kenango la multiplication par 0. Vous voyez, au moins donc il peut se rasco yo. Maison awa tout ça. Chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne yebite. Yaka. Ah, tokiti na metro Château Rouge. Daka yau. Oka yau awa. Ah, uzomona Kimbondo. Oh la la. À Paris. J'ai la oyeba asaka mon ndazabo asaka so mine bila metro. Papa mukolo boya takota busaka. Bisa tanwa le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place de côte. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Rouge na yepona kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille. Pona ko kitsa mabuno. Ba maman oyo bazana besoin ya ko sala ma forme kangaza na tolo munene, alingi azala na sima munene ba ange munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Tula vima. Non. Yo je mona te. Oh la kamate. Eloko evanisa mabala. Et ça pour na mibali. Grandit ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bonisa. Et ils ont traité tellement. Vraiment, nous sommes des victimes, nous sommes métiers. Oh, il y a un saut de naïna. Légalement dans le magasin, ils ont un laboratoire légalement. Je pense que au monde il y a un rayon. Ils ont naturellement, ils ont des produits authentiques naturellement, sans aucun produit néfaste. Voilà. Alors, comme je disais que c'est décourageant, comme on a que moto a sali mosala ti mbula na mbula ti to komi na 18h. Avec azo chité 19h na olala. Bale bake boleka susu te pone loko moko boye uzombo wana to sa ilote ça décourage ya moni que mère n'a pas tout banini a bénéficié de nos musala sali tout le babo bon parce que moi quand on parle de bénéficier ali tango bana batikali na œuvre moko te loko moko bayebi que maman na biso c'est grâce à maman oui grâce à papa lo c'est là il sera moi bien mais quand déjà ezaka kaneti okeme la bière omeli bière ozonyo langwe osali nini donc ozomona bozo eza bozo ba osali donc ko osali mosala ti toute ta vie osali ka mosala théâtre ti na poko nango babino ava poko po la pona ozala na honneur wana suka bala no oleka suste balongolo na mosala
Ça décourage. Il y a une maman qui dit que lembu makasi ke bo. À quoi bon na kota ce qu'on a bandonding na âge na commune nango déjà je préfère na vanda. Il y a un vanda qui est beaucoup à ça qui refuse que ceux qui baillent au benga et yaka au jouer puis c'est inutile. Je fais ça encore pourquoi? Parce que toute ma vie na saliti to comme 18 heures. Tu es comme 19h 20h tout là bon pour va jouer bon donc à quoi qui découragement. Et toi, tu peut choquer aussi. Oui, il faut la choquer, il faut la choquer. Au sali mosalati pour na résulter pesa kitoko na poko nango bakatio déjà bakatio bajare donc est-ce que maman d'arriver rancunière na watu? Ah. Tam susu na famille a quoi pesa na problème na arriver, il paraît que yona yé pour vous na moi bilinga mama muke kota ki maboli. Surtout où est la nini le non toko où est par exemple oui bako bilinga toroba oui mais ce que raisonner na ce que et non toko où est la naïe ma bolingo toko où est le lot mais d'ailleurs avec comparaison plus hein né dans la famille non ça et vous y a voilà famille ça va intérêt ou va wela ka ba weleli o elo côté ba weleli siko ngana ma bolingo toko où est le héritier bino be ba ko héritier domaine ya salaka na RTNC musala ya salaka ngana hakuna ngana akota montage bosiko na ebite tokuwela nini zaki ya longwe kuna tokutani na répétition wazali mokonzi na lero na diriger et si bosiko na ebite tokuwela nini bon naza kana fier kumona que nazala ba problème pendant bandeko nanga te nazala ba problème te dans défaut peu la qualité à maman d'Akinini. En tout cas on a défaut on a retourne na famille par rapport à la qualité na musala na nega famille te pone ebi ya musala parce que bilo monsieur zara négligence dans mon qui mais meilleur na azaki maman azaki 3e catégorie. OK. Azaki 3e catégorie au salon. 3e. OK. Maman Bomengo azaka 4e catégorie. OK. Wedi Doudou Ngai. Oui, na maman Nzele. Toi qui 4e catégorie. Donc toi qui na likolo. Donc ma bolé aki 3e catégorie. Ba catégorie c'est par rapport à ni. C'était que ça na kabola ba catégorie. Bon lui-même expliquait que na chaque équipe ils ont un bateau yo ba vibra kama kasi azana mediana côté gauche à côté droite bon ils ont ba mzuzu atikaka na poste wana kaka donc il n'improvise pas beaucoup donc aza moins ils ont mususu kutu il faut passer maloba nyonso loba boy awa loba do ye moko muté créé ya mona yaki 4e 3e 2e ozomona donc ils ont ba catégorie on a ko ba ke mindondo yaki 2e catégorie. Il y a des somme pesa ou pesa. Non, donc avec 2e catégorie, avec na C. Ah non, 4e catégorie nous allons colo makasi. 3e 3 2. C'est 1 2 3. Catégorie 1 bateau ba kotisika, ko ba kotisika catégorie. Donc bon banina vous savez besoin de compter. Et catégorie étagère à liboso yangwana. Donc c'est comme ça c'est ça na. Donc ma boya qui 3e catégorie na groupe salon. Donc bateau tant que tu ça na sali scénario abandi bato 4e abandi bato 3e à Cotinam. 2e na premier bozelana na boya okota après sinon boya olalisa eloko. Donc alors donc je crois que catégorie na PC mauvais souvenir à Maboli. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa Nagoma, Kolo Pesaki Initiative, Topana Nagoma. Ça fait déjà une année que Tozana Ophelina Jésus et mon papa Nagoma. Toza plus ou moins na 58 enfants n'engue bozomona na bilili. Et bazobenga biso lisusu baba kisabana
tozoyeba te toa juste na ndako ya 5 chambres tozoyeba te bakovanda wapi bakolala ndenge nini tala bana kutu bazovandela mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbi ezali par rapport à la situation ya mboka. Par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, nde nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nage. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu na suis capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Nde na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229 tous la lisungi ya bato nyonso pona bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino motepe. Ciao, merci. Jésus est mauvais souvenir pour la maman. Oh, peut-être moi les camarades les cas qui mais n'endenga ma bête n'endenga moi bien. Oh yo le lo aso ko vandi au tali n'enga tiki biso be produit. Ah mais salanga boya salanga boy. Ah bon, tous on a peine d'avoir problème té hein. Na quoi tous on a peine d'avoir problème té ya. Tout là tout comment dire mauvais souvenir en tout cas. Et le exact. Donc biloko tokolba mingi tozali mingi focaliser na travail. Travail ba pesi rôle wana muto akokite ba tie muto mususu peut-être etikala moi faux. Et ça moi kanda que ba tie ngana akokite mais ya bambi yango na se donc a terme sur rôle mais yo raté au moni moi ba soni wana peut-être dans ce sens là mais que ezali makambo primaire à côté bon en tout cas exactement. Alors comment je tiens la biso dernier film oh maman bomengo yela ki bino Kinshasa il y a une thème sengamo na ki présent wana to ba ko jouer na suka na maman bolingo ngona rôle ba pesa ki osango ba kende Italie tout ça ba vidéo na bomba ki yango na yote ko relancer ngo et ça bien makasi ba dernier film ko zana yo même scène na maman bolingo ngona. Oui, ezaki à 2000 2024 awa je crois que ça va janvier na film na suka to salina ye eza o juste sur problème nous il y a covid. OK oui c'est un problème ya covid ya monde to sali film na suka na ye oyo maman bomengo ya Kinshasa ezaki na non maman bomengo ya après maman bomengo ya après. Parce qu'il y a un beau joueur qui peut même rôle, non, non, il y a une séquence caca. C'était une séquence pour créer, mais il y a Sasuka, Bolingo Sali, il y a Covid, tout ça là. Oui, je suis un problème. Ok. Voilà, au Globani, la mémoire, surtout dans ma fan plus, dans la biso, dans l'artiste comédien, nous avons déjà, nous avons déjà moi timide, dans ma tongue, autour de la famille. La comédie bazate, ma monanité même lobby 2 3 4 au moins bazala qui mais ba o penza peut-être bien libanda tout le monde qui mogote lobby nanu tout le monde qui kaka ici bana salon na habité en fait ils nini maman bolingo na musalo ya sali belé na Congo bartiste bazo ya penza te. Combien de jours? Mais le lobby déjà le faut ba ya sur tout le monde bandé comme ça le lobby ya scellé et salamina 16h et kangamina 14h ya kufi 16h déjà nouvelle koi bon tango koi mais yo zaki libre si on a tango ba liberté te tuna ngana zaki wapi yo na yebe sko zalaki ya on a tenu question na hôpital non oui akasi na hôpital ba opérer ki makasi ko bomi balim sot banisho bakana kawana non ya ona bi non batu nyonso bakana kawana na butu ba yete na tango pe ba yete il faut banda na condamnation te d'abord famille ngo mataka to ngatoke ne wapi kitambo ana popa non kitambo ndenge ni kitambo ja pa mwana kasi déjà batu bamona ka dosa mais place ya non mais comment batu akomona kitambo place mama boli ya vanda ezali na pompage. Pompage côté Diani, ba côté ba Diani wana. Donc on les a tout bien en mingi ça va bien on est ozone Delvaux. Delvaux. Kabula kaka. Non ozone. Mais c'est quoi yo côté wana
moto azana njili azu une nouvelle na 17h 18h akende delvo ba no bomaye non ezakana ntango tozui lisango ya bongo il faut maintenant tout ça l'analyse d'en savoir est-ce que vrai est-ce que faux maintenant il faut la ndenge parce que la première des choses il faut famille ba solo là famille so ba solo li ba pesi news to pandi nena auto ba ke loi di 47 na kitambo côté à Maya Makelele na juste arrêt Mabaya 3e avenue na pesi adresse yango na pesi sikoyo c'est à partir ya sikoyo neto pesi et miso tango ekota lelo na butu déjà lobby bat pas disposition lobby mardi déjà bat bako za la dire bon je dispose mon temps poto kende c'est comme ça on fait exactement la moko kaka oyoki sango ale obambi mwana nona mabele ale yo wana ke kuna pona ah vuto tala matanga ya maboli c'est permis en tout cas médias ils ont dit permis il y a aucun des images ils ont dit permis ça la interview sauf des bêtises ok sauf des bêtises à mama biloba loba bakanga yo so mto asali biloba loba wana nde ekomi mabe donc moi ané moko journaliste pe lisusu donc ça l'émission na yo nengo lengi c'est autorisé caméra nyonso kende kuna zwa image zwa ya bato ça la interview oya kondima lobi wa robo ya tika donc c'est tout donc moi je crois que ba pesi déjà fait vers na média nyonso donc à partir à lobby mardi na pourquoi toza kuna na kitambo biso nyonso il fallait to ebadaki na kitambo donc la to ebeza na kitambo donc nous serons à kitambo. Voilà, à Titi ni bandeko comédien banango ce jour-là parce que obi déjà lobby mardi ils a comme assemblée il y a comédien nyonso ben ils ont ba querelle ils ont ba rancune ils ont bandeko yo bazo mema batu mususu na kati ya ba poto o boyo kana raté naningo sona bandeko wana pour matanga très bientôt là déjà batu ba komo ko banda déjà ko siéger déjà koloba nini na artiste na baroya baya Titi nini et puis ça soit encore adresse et puis numéro de téléphone ya c'est les ala bien pour la bandeko mususu ba information voilà tout ce qu'il y a bandeko nyonso ya ba comédien ba comédienne les artistes ou non artistes to baka ke wa kufi aza mama et pas maman tokenda na mini jipte et pas maman tokenda ka tolo polelete to sala ki boulate et pas maman to toke pona baba bitumba kuna te to la sabato c'est que je suis o ngana la taki na te pas maman tokenda bakena bon te wa ko faire maman c'est la RTNC je crois que disposition ko zoma mbila ko zala wana pona ko kotala biso en cas de mbila kosunga biso kaka toke kosala makambo to lubilango après mais wana mbila kaka asunga de soki moto nyonso aye na ndenge ya qui aza responsable soit kiti na yo vanda si tu veux faire l'émission négocie ça l'émission na biloba lobate hein to dingi biloba lobate parce que to yebike basi ba boma sonzo basi ba boma bomengo ba boma biso nyonso na internet pour nous ba vu soit vie na yo na voix normale ça l'émission na voix normale oyi baka koloba bien c'est tout mais pas de bêtises toningi to kundaki shaba de to kundaki en tout cas vieux kwedi ezala kaka ndenge moko discipline ezala na matanga adresse na lobi loadi 47 na kitambo ozali kaka komata nzela bandal maya makelele na re mabaya 3e avenue nde place oyo tokolela mama bolingo à partir à lobby mardi téléphone plus 243 89 74 80 143 nabi plus 243 comme code ya mboka 0 89 74 80 143 soko bengi soyez les bienvenus pona enkana yo ekosunga moi nangana oyana bakiti ekosunga no ngana ko pe tante nanga evanda wana ekosunga tolela mama boli oyo asalaka moi mingi na télévision lelo bana soba balingala na poto ba mama na ba contribuer lelo
bato bakomi bakonzi ya mboka lelo bayebi génération salongo ezaki okende vana na ndako ya moto na ebonga na yo na télévision Electa, télévision président trident, il faut na fourchette antenne ya izobuka na pamba ba souvenir ça ba bilo kala ya ba konzo ebino boza na terrain parler du peuple bino wana ba ministre ba député ba honorable. C'est le moment maman Vivine Sandala tozana bino Blaise Kanga maman Kulutu Christine Ndulu bino boza wana vraiment nzambe asunga Maseba Didier Ngoma tatu mutombo Didier Ngoma uzawana comme président pour ça na bisoté tuzawana to yamba bino les honorables tous la bino kaka président David nous sommes là et nzambe asala IGF petobosani simate président ingete président tobosani te président lingete uzawana tuzozela un bino to assistance na bino pa ma bolingo to lele biso nyonso e kosala malamu nzambe abatela bino. Merci.